Rio que c'est un peu pas cher. Ngai boye. Ngai eza souci na ngate. Nga souci na ngate je crois peut-être que au moi. Nga ambition na nga na ba ambition mususu. Mutu na mutu na ba idée na ye. Nga idée na nga za teke lelo na koma na sala ndenge baninga musu basali. Nga lelo idée na nga koma pena keno. Un jour botali pena campagne d'évangélisation na nga zo sala ngo frère Rio par exemple. Le yo kotika kolongana BCBG to kotika musique et ça comme pasteur va noter. Par exemple, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment pleinement envie de ça l'ensemble nanga. Et que ça l'ensemble tant où appelle l'ensemble yena noté. Au KPK na musuni. Ndeta on peut rataka. On faut oser là. Kolonzamba on lobaka pa lelo. Tout ça les abna le roi requête pe na lobby. Ba ça l'ensemble o bazo yoka. O va bada vraiment ba frère ba sala nzambe ba changa na mabondeli na ina koma ya bango na koma to saila nzambe to sala musala nzambe soki musala nzambe soki mukolo nzamba koloba nzamba pesima wana e to kozala wana to besoin de passer Moïse Mbiye Mike Alambai frère Patrice ba ya Patrice ba pasteur Moïse Mbiye ba otangi ba Mike Alambai bochanga na mabondeli papa na ngai nga assemblée na centre de réveil spirituel papa na nga walesa bochanga na mabondeli. En tout cas merci beaucoup na ngai asala na ngai instrument nenga sala bino pe ba instrument na ye ozwa une idée quand même au Mena Wenge BCBG osenga papa chéri parce que ton frère ton petit frère Oualongwa Mignon Abraham a senga album quand même ba autorisé c'est que Mignon Abraham a senga album ta Nyom papa chez moi tala petit opena longolinga souci afande bon travailleur bo bien yemba bien ay azara na banzemu na yaka veyo kanzembo ah bon oza banzemu boy c'est l'album oui nda c'est l'album il a quitté bongo oui nda c'est l'album bongo yemu kande tant c'est l'album na ya se préparer au lieu de se préparer pour yo longwa ke ko longwa so ba bi c'est l'album ngolo ba longwa non. Vu beaucoup là, on peut ça ba ready balbon, ba vient un peu ready balbon, ba vestino, ba ainsi de suite. Est-ce que ça va faire album des fois ça synonyme à kolongwa, ko kende ko finga to ko kende ko sala, ko tourner mon to apesio mbongo belé les dos, ou yo continue orchestre, ba yo yebon orchestre, pour na papa chéri. Si quoi après tant yo kolongwa, olongwa tam sous pour ba pesa ki suspension, tam sous pour ba gangela ki yo. Olongwe motif oyo olongwe lipenisa yango to ko olongwe olongwe ko bando ko finga muto ndengo na vraiment est-ce que vous allez bénissable à tout ça les locaux et simba même na comme moi nzambe tout ça quand même non tout le baba oh tout babi mina Wenge BCBG au bazo sa album et simbaté parce que bazara ingrat ba reconnaître ka jibe bien naté pour ngai za net conseil na zo lancer bato balongwa na BCBG ils se sont pas préparés pour na kolongwa neti Olongo longwa ok no sale loko qui va t'écouter toute ta vie carrière na yo il faut se préparer il est allé un se préparer oh mais ko se préparer te alongo tam na kanda ya lika mroboy so olongo neti olongo po ba pesa ki suspension o se préparer te olongo po boswana une artiste mo bobundaki o se préparer te faut qu'on se prépare faut avoir des contacts faut avoir des moyens. Tu vois, aux sali aux années ba contact na yote, aux sali no ba moyen te, aux autres on aura pour na kanda. Ok, aux sali c'est décision il y a toute ta vie. Dis-moi un peu, aussi mandé ni. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne. Très simbelenga bro. Très simbelenga bro. Kata. Ndeko mama, tala lelo koma ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, belenga merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse. Ona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo tokisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille la solution. Mokonzi ya banzete aza wana na Suisse. Ombenga ye na banimero eza
batika yo e. tosepela ndamu. ozolata je bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai ekoninyangwisanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistole elekoniesanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa tanga ta posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka ye na sokolaka bilamba ye akangamaka kana yo moko vraiment solution déjà ezwa mati solution yango oyo maxi bio café nde nini lisusu maxi bio café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire traité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir. Tomate Napoléon. osisa bongo kokoka te tono talo kutu Maxi bio café nazombaka mwana maxi bio café ebongisi libala na ngai ye na di podium Napoléon pakalo yazongi mwana Maxi bio café à base de plantes essentialisant maladie belé nzoto tension hémorroïde faiblesse sexuelle. Bonjour mesdames et messieurs, Bolingara Sam Kazadi, moi Moussa Nabino Oyo Apé Sarabino Bilengi, Wakindara toujours de partout pendant que Sarabino ba plaisir, ba maman ba tonton, ba tantine, Bozaro se plaît parce que tonton en haut, yé aïe. Nazana Wengi BCBG et Paya El Salvatore de la Patria, Motopamba, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, Nazoyamba pour Nabino, musicien Oyo vraiment. Afandi P, Afandi sa masolo, Afandi sa ker, Aya, apportant impur, Nakata Wenge PCBG Rio, avec Yene Topeta Masole Belé, sur P actualité, il y a Wenge PCBG en général. Mbote Mingi, na le patron, Eric Mandala, le full boss, mon patron, mon sponsor officiel, Eric Mandala, très fort P, na le patron Abed Ashur Rotana, Peridi Ilumbele Tsunami. J'appelle Rio de Janeiro la Zoya. Bonsoir Rio. Bonsoir Omo Kazadi. Mon Omo. Bonsoir Kazadi, nga Kazadi Muluba. Ouais. Yango te congolais mais Kazadi mon Omo quoi. Yango pofera ou kende na Wenge BCBG pour papa chéri Muluba donc Baluba Balou. Te meilleur aux journalistes à BCBG te mais aux Kazadi. Bon aussi connaît chef d'orchestre Azam Muluba. Chef d'orchestre Azam Muluba te. Directeur artistique Azam Loubate, directeur Nini, comment il s'appelle, disciplinaire Azam Loubate, administration, vieux qui Azam Loubate, et Amama Loubate, BCBG Zali patrimoine national, Yamboka, donc ils ont makambo ya écoloté quoi, il y a talent. En tout cas, Rio, Limbisanga, Naza Konjate, Bomba Makamote, en te regardant, au Lati Kitoko Makasi, c'est vrai, Bozo Misa album T, mais chaque fois que vous avez toujours à l'actualité, ou là, tu as toujours Makasi, album n'a marché tété, mais album n'a marché tété, mais toujours, n'habité, album n'a marché tété, non, mais album n'a marché, il y a des salagabino, to, n'habité, Makamoza Nengeni. Non, pendant Wanaisa. Bon là bien senga oui bato mususu oui mais ngaza Rio ngana na wenge nazolata bien ba binga Rio les bogards c'était parce que j'étais chic et là tu m'as mwana te on m'a même pas donné les noms de il y a talent tant on a na wenge ba besenga kombo kamba moya la chic on a sala Babigation a bon chic, bon. Le bogards de l'an 2000. Donc voilà quoi. Et donc, Kolata n'a hérité et pas maman Nangaï. En tout cas, Rio, tu as une question moko depuis où il y a BCBG. Est-ce que Rio osa vraiment à l'aise dans le BCBG? Oui,
Parce que nous totalisé déjà 20 ans. Est-ce que c'est pas la messe à côté? C'est pas de l'eau à boire. Ceux qui osent se sentir à l'aise, est-ce que tu peux mettre autant de temps comme ça à côté de quelqu'un? Non. Aujourd'hui, 20 ans d'Awenge BCBG. Presque 20 ans. Presque 20 ans, tu as des souvenirs ni vraiment Rio, Azanango, Nawenge BCBG, sur Taliboubi. Ah non, ça, c'est Papa Chéri. Non, souvenirs, c'est qu'il y a Rio, il y a marque. Partout, à Tatina, Singapour. Et si on a commandé nous, pour nous presque planète, mais si on a commandé nous, et l'on y a Rio, ça là, on a une marque. Donc, il y a un t-shirt Versace. Ceux qui t-shirt au caca, H&M à Tongiang, bah t'es quand on prix côté. Parce que on a marque. Vous comprenez? La marque, on a souvenir à mon pour les restes. Nathalie pe ba frère non mususu oyo vraiment bo vandi longtemps bo mesani mais oh babimi na wenge BCBG tant bazo kindi bazo sala ba campagne mabe contre der na yo tout ça yo personnellement tant ozo tala ba frère na yo wana o ba uta vraiment na wenge BCBG oh peut-être ba mususu ba ngote pour na Papa Chéri et ba yeba bango pour na Papa Chéri mais tant ozo kindi bazo ba n'importe quoi. Personnellement tu dis quoi? Ben le problème il y a éducation. Et puis, bah, bafoué, c'est que c'est BCBG. BCBG, c'est quoi? BCBG, ils allaient bon chic, bon genre. Vous avez bon, c'est-à-dire, au yebi moussala na yo. Vous avez chic, tu te présentes bien. Et puis, vous avez genre, manière, bonne manière. BCBG, ils allaient au Kessa Kalina, secteur A, au Kessa Gombe. Il faut maniérer ça. Ok, neza boyeza ba orchestre ya Gombe, ya Ngaba, ya Njili. Te na longwa non linette. Ya Gombe, ya non, BCBG na Gombe na sens nini. Na sens que siège fief makamna biso tout ezaka na Kalina. Mais ngolo bateki non ils pour na orchestre mondial de partout, mais ezaka pena siège nango neti nemba ba pena ndeni justice ministère de justice ezaka wapi. Jamais ba rocha on a bumbu. Vous comprenez? Le Premier ministre prémature, est-ce que ba rocha on a ngaba? Non. Référence faut bâtir on a place ici. Number 1 yali. BCBG is a number 1 na Congo. BCBG for the best of the world is number 1. Il faut na Kalina. Même sans dire. Il y a personne. Abeta ka BCBG. Nena ono ba wona se usanti vona ngeza biente. To beti trop. Net lobby pe to beta. Lobby mardi to beti concert. OK ce beta bon we ça. Même avec disque. Exact. OK c'est nion souvent ko beta ta 1 mois après moi ba beti 2 mois. Mais BCBG beta ka trop. L'orchestre le plus demandé. Ce que BCBG Cheli Baya oyo tali bosala o asala tembe asala kaka bache riban orchestre tel en concert aye na semaine wana ayoki aye pe achoki BCBG en concert atala nombre ya bato bazo répondre na rendez-vous et puis atala ndenge fidélité à musique nombre bato so matike ya on habite ko répondre na rendez-vous nombre public ou répondre na rendez-vous na soirée wana na fidélité à son. BCBG betara plus que disque. Et donc c'est la machine à musique que ce qu'on compare. On compare c'est pas pareil, c'est du lourd. C'est du lourd dans Wenge BCBG en tout cas Rio de Nialo Papa Chéri a otaki ko kozala parrain il y a concert moko oileki il y a frère nayo leki nayo Ibrator mais ba ndeko na biso ba internet ba ko kamatango ki non la polémique oh non comment Papa Chéri asungaka bana batu bana moko asunga bango te akipa binote asungaka ba mission oyo vraiment oya yete quoi bana na yete quoi donc ouais moko akiparaté ba to internet rien à faire kuluka ba base olbanini pour nango bon. On a libre dans l'opinion, mais on n'a pas dans l'idéologie. Papa Chéri dans l'idéologie. Pour aider les gens, non. Papa Chéri est artiste, moi, juste.
tant aza juste asala makambo na ye avec justesse soki eloko eplaire ye so neti nga nasali eloko eplaire nga te abetaka maboko mpo naza mwana na ye asalaka so amoni moto azosala eloko bien l'artiste là il a honoré Papa Chéri durant temps et belé. Et puis comme on a comment vibrateur piano, est-ce qu'on rit comment rit piano à honorer au fait à honorer Papa Chéri Tamoulaï na sens nini publicité on les gars Moulaï koyemba banze ma Papa Chéri étiqueté quand même non oh mais le petit là m'a tendu la main nga fona rendre pas sincère yango ayaki na sens wana est-ce que Papa Chéri a vibrateur non vibrateur na ya vibrateur piano oh là 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 et ya bana seni musala et seni yembi le quoi nzemba Papa Chéri akumisi Papa Chéri oh mais ce que moi nazo toqué moi na sengi yo lipa yo repeseni libanga te ala prendre babé en Papa Chéri ala Papa Chéri de tous les enfants voilà quoi donc il y a un mona yaki parce que l'artiste à l'accès qui est bonté na ye il est pas à la qui c'est non toyo la qui singa bonté na pena la qui so bonté na sens wanda kena ko soutenir artiste mais artiste oh ya Papa Chéri bango ba kolongwa aki abandi ko finga obani ko finga mutu oyo neti ngari yo bunga za mwana ngirengiri na nyanga 77 donc na asosa shaba oyo tokola na bango ba yebi na ngirengiri ndenge za wana est-ce que ba yeba ki rio na afni kutu ya biso ba yeba ngate Sam Kazaduza au monde en oyeba kingate public yeba ngate. Vous avez appelé ba orchestre, vous avez un passeport té. Ouais, vous avez un passeport té, ba yebi na bango yote. Oyo côté no orchestre, ba yebo yebo no orchestre pour na Papa Chéri. Siko après tant yo kolongwa, olongwa tam susu pour ba pesa ki suspension. Tam susu pour ba gangela ki yo olongwe. Motif yo olongwe le penisa yango to kolongwe. Olongwe ko bando ko finga. Muto ndengo na vraiment. Est-ce que vous allez bénissable à tous les locaux et aussi même na comme moi nzambe tous allez quand même tout réfléchir un peu à ta 5 minutes tu vois et dans le sens té moto yo azof bazo fula yo ba fulio après sima au baluki au baniko non. Imagine si les cas, il y a Abel Deschamps, avec qui il y a 5 ou 3 émissions, à l'objet, à Eba, à BCBGT, à Outa, à Victoria, donc Victoria, il y a place à Outa. Imagine si les cas, il y a Mignon Abraham, Papa Chéri appelle ça, je crois, à ça l'album, na kata wenge BCBG, Binomo, Yemba, na kati, album déjà, sur notre appel album ou ça, la chanson, au cause de 12 chansons, na mon tour, sur Yembeli, je crois, n'a estimé qu'à 15 000 ou 20 000. Mais tant que tu appelles sur album déjà, bon, on a évité. Mais net batwani ngwana OK bano finga papa na yo artistique. Tu vois pas que vous allez bénir te retourne yo zela. Retourne yo zela. Hein atayo moko. Na habité. Il faut quand même tout ça la bien, tout ça la mbolam o longwe na yo. Atoko kumisa Papa Chéri te. Atoko za no reconnaissante. Mais o longwe obani ko sa makamu na yo. Peut-être na talent na yo, nzambe pas ko tala pe bino, o sali loko no bien, a sali pa che coup de pouce. Mais yo ko longwa, olongwe, obandi ko finga, metango yo zaki kuno za ko finga te pourquoi? Il faut qu'on mituna. Parce que on se poser la question moko, ndenge Papa Chéri na monaka neto moni, a pesa ki Bikinton $10,000. Ndenge to moni a sungi brator, ndenge to moni a pesa bon héritier mongo je crois 2 fois ou 3 fois la mise dans. Est-ce que pour na bino mo batu ya wengi BCBG asalaka bongo pour na bino? Non, mais au pas pesa rabiso na ngwa bien. Au pas pesa rabiso na ngwa bien. Et parce que zo manet ka ke non, net si Papa Chéri a négligé bino ba na yemoko aki para bino te mais après ça plus batu libanda. Cameraman talanga na bien. Filmer nga pena zoomer nga ma bien. Siko kende film artiste moko boui. Tu trouveras qu'il n'a bien. Na habita o nana beto ya bango bana ngota po na mona pona nini kasi moi so ki bokolo il est malade binisa bango c'est j'ai na maboko na yo batata ba mama bandiku na landi yesi masima
natimbiri basekre na ye sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana ukuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo odio bazakokelango awa toza kibokolo mwasi simekoli oyo eza ya mwana mboka komona yango simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otia yango outilize omoni a ezwi forme stop onga na kalangao poitrine place soki ndenge nini te balobi vetu makambo osentur ke otozali nzoto makasi nde nini na awa toza solution makambutu onga mpe bosala okomi lokwa amaki allo awa toza je veux la pommade bocho je veux le Supovita plus je veux le sirop bobaraba et voilà oyo pomade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi mpenza ndenge nzambe akanaka ezala totuma beni beni voilà yo lingi français trop mpo ozala na forme awa toza moto esalakaki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza simekoli. Est-ce que on a ngiri na robeta ba basket ba Rico ko verebo Rico ko verebo na ngiri na robeta on yebisanga ata yo moko sans poto na ebite au moins bina ba beti pena émission pena ya ba combien mais salagi ndeki anyati bina ala ina likaya bunase ambre donc na ndengona binati donc ninge zabwe papa chéri azali apesaka azamu tema malamu makasi papa chéri tokena pena boye na foire et comment et banana liboso na comment on appelle souvenir on les souvenir munene na nango et banana na concert à Liberté car na période on toke to beti sur na foire ba fikine public et bino bari wana banana baso ko mikolo balongwa public e boyi biso ngai moko na moni papa chéri muto azwi libanga alokuti libanga ezaki jour fait madilo fait papa madilo akufaki fanatique moko alokuti libanga alinga viser sur l'un de nos artistes papa chéri est considéré na misu amoni et batutani misu na misu na fanatique wana papa chéri a kati musique abimeno il y a plein des artistes ici. Si sa gueule ne te plaît pas, tu n'as qu'à regarder un autre. Pourquoi Ozobake Obamba Libanga a kati musique pour Nabiso. Leader ni nako salon. Jamais Yozo gagne la public. Non leader ni nako salon. Mazu risque on a pour Nabiso. Muto nengo wana vraiment. Muto nengo wana tout le monde na orchestre mususu. Ba animateur ba salara soit ça disque moko ya mi ba la ba ki ba krina esili. Ba sise lokola orange. Babouaki, le roi Poso. Mais nos animateurs, ils sont là, ils font combien de temps? Ils ont mis combien de temps? Bazali, na talent na bango. Somme un talent na ya, na talent na pour la saka mutema mabe pour comme un artiste mususu. Non. Mutane ngwana ce qu'il faut quand même qu'on joue c'est la pas sincère. Tu vois? Na lo bango na ndengwana. Moi ngai na nature na ngana da ne flatterté. Même yemo patron na ngai yebi. C'est ma nature na da flatterté. Mais dans le bas, c'est le vrai ndenge et ndenge muto azalaka. Muto ndenge on a ce que yo que nous ça mabendeni. Et puis toko sai mabe après OK o sai pe loko simbi ndeti ndeni vraiment tayo moko. Est-ce que Rio quand même place aux alliés au qui kolakisa biso quand même bien l'idée na o quand même pas ça au mona pour bino BCBG bolinga ko ba mite. On a auto ba neza munene. Yo linka mbongo. On a auto ba neza munene. Bien wana na otoloba on a jamais azo peta ko aider artiste mususu siko neti ba artiste mususu ba si ba aida batu ten kayet ye muto aida ka batu nyonso non même bana poto pe mona penaki e belé pe ba fan na biso poto mona ye awa avandi akatani papa chéri azwe le visa papa chéri a logé ye na noa a pese mitu ko to monaka ngo
tout le monde bavie na ya kala o bazala na mbongo basila peut-être mais bavie na musu ope ya kala ba na mbongo ye papier bango sous bambongo ezala nango et ngolo bateke ye asa Dieu le Père mais quand même avec le paix qu'il a c'est quelqu'un qui sait partager avec les gens pour partager na monde faut pas dire ezaka nécessairement que papa chéri appelle ça Daïda non akope ça peut muto balabala akope ça peut muto balabala c'est ça donc batu ne mabe ya batu soko sali mabe batu babeti maboko soko sali malamu batu batongi donc eza contraire non tout le baba o tout babimi na wenge BCBG o bazo sa album et simbate parce que bazara ingrat ba reconnaître ka jibe bien naté pour ngai eza net conseil nazo lancer bato balongwa na BCBG ils se sont pas préparés pour na kolongwa neti olongwa OK no sale loko qui va t'écouter dire qui va t'écouter toute ta vie carrière na yo il faut se préparer il est allé un peu là se préparer ah mais ko se préparer alongo tam suna kanda ya likambo boy so olongo neti olongo po ba pesa ki suspension o se préparer olongo po boswana une artiste mo bobundaki on se préparer il faut qu'on se prépare faut avoir des contacts il faut avoir des moyens tu vois au sali aux zana ba contact na yote au sali no ba moyen te ozolonga pona kanda ok ça c'est une décision ya toute ta vie dis-moi un peu et aussi mandengeni ceux qui muto alinga longwa à se préparer on se préparer au tché ba makoki na yo mususu songolo pakala ok yo longwa ka ndengona pona kanda pour peut-être ba mise mususu ya côté kuna balongwa ki esimbi ba chanson ba ngwa tozo yemango mais longwa bongo se préparer te ko simba mutu oh nani oh on comprend ils ont bien été il faut qu'on se prépare avant longwa mais frère Rio vraiment le na yaki vraiment oloba po batu baza besoin baye ba makambo yo za ancien na ma musique ancien na makambo ancien na BCBG ya on na lingaki yo parce que yo oloba la vérité au banga rapé mututé non na ligne de polémique té les polémiques de tolo ba vérité toujours sur la ligne de polémique na ligne de tout solo là tout le bandé ba vérité ndé ya on a ligne to créer ba polémique na pesika conseil na baninga oyo balongwaka. Papa, non, c'est parce que ces gens-là, ils ne se sont pas préparés, ils sont sortis comme ça. Ils ont un contact de mon côté, ils ont un producteur de mon côté, ils ont pour parler, Atana, Mencène de mon côté, ils ont un moyen de Olongwe Kaka pour comme na Banzembo, par exemple. Oh, Banzembo est comme Yemba. Oh, oh, pour na comme na Banzembo, Banzembo est comme Yemba. Banzembo, il faut pas promouvoir en gros. Nanango à promouvoir ango au sali plan faut avoir un plan so au sali plan na yo c'est bon au koke no pe simbi nango alors moi bima pona mutu nyonso alors Rio tout comme que j'étais vraiment na suka tranche na biso est-ce que Rio aujourd'hui plus de 20 ans au Toro Kende ozwa une idée quand même au Mena Wenge BCBG au Senga papa chéri parce que ton frère ton petit frère Oalongwa Mignon Abraham a Senga album quand même pas autorisé c'est que Mignon Abraham a Senga album ta Mignon papa chéri mtotala ki petit pena longolinga souci afande bon travailleur bo bien bien yemba bien azara na banzembo na yaka veyo kanzembo ah bon oza banzembo boy c'est l'album oui nda c'est l'album il a quitté bongo oui nda sala album bongo yemu kande tanga sala album na a se préparer au lieu de se préparer pour yo longwa ke ko longwa so ba bi sala album ngolo ba longwa non vieux beaucoup là ça peut ça ba ready album ba vient na so ready album ba vestino ba ainsi de suite est-ce que so ba peut so album des fois ça synonyme à ko longwa ko kende ko finga to ko kende ko sala ko tourner muto apesio mbongo belé les dos non donc je confondaka makambo et Rio que c'est un peu pas cher ngai ngai boye ngai eza souci na ngate nga souci na ngate je crois peut-être que koka moi nga ambition na nga na ba ambition mususu mutu na mutu na ba idée na ye nga idée na nga za kateke lelo na koma na sala ndenge baninga musuba sali nga lelo idée na nga koma pena ke non un jour botali pena campagne d'évangélisation na nga zo sala ngo frère Rio
par exemple. Le yo kotika kolongana BCBG to kotika musique et ça comme pasteur va noter. Par exemple, j'ai vraiment pleinement envie de ça l'ensemble nanga. Et que ça l'ensemble autant où appelle l'ensemble yena noté. Au kepeka na musuni. Ndeta on peut rataka. On photo zela kolonzamba olobaka pa lelo. Tout ça les abna le roi requête pe na lobby. Ba sala nzambe o bazo yoka o va bada vraiment ba vrai ba sala nzambe ba changa na mabondeli na ina koma ya bango na koma to saila nzambe to sala musala nzambe soki musala nzambe soki mukolo nzamba koloba nzamba pesima wana e to kozala wana to besoin de passer Moïse Mbiye Mike Alambai frère Patrice ya Patrice pasteur Moïse Mbiye oitangi Mike Alambai bochanga na mabondeli papa na ngai nga assemblée na centre de réveil spirituel papa na nga walesa bochanga na mabondeli. En tout cas merci beaucoup na ngai asala na ngai instrument nenga sala bino pe ba instrument na ye. En tout cas, merci beaucoup Rio. Ba pasteur nyonso ya Congo, ya monde entier boyoki Rio, alingia comme pasteur, alingia comme Mosel Nzambe, ay mbarape. Donc, oh, ils ont vraiment révélation, moko a révélé biso na émission oyo. En tout cas, to comme na suka programme ya mouvement et puis quand même salutation à bato o bazo soutenir yo. P numéro de téléphone surtout plus 243 ya Oli Michel. To beta dimanche na Bibwa, lobi to beti na hôtel du fleuve. Samedi to beta na Fikina Aéro Congo. To beta wana ton programme groupe ya wana. Bobomba rabadini na bino na Kisangala. Oko disque ko bima bo senti bena ke chubulu na mayo seya. Voilà numéro na nga ezali 09 98 85 26 63. Donc 09 98 85 26 63. Na kena ko saluer masa na ngai les dinosaures Didier Kamina en direct des États-Unis. Na salué masa na ngai Bokeri Lumbe na Paris, le presse de Parigou Serge Pava, Mathieu Mbumba l'administrateur, na salué Babi Makumbi, na salué Basilengi, na salué Serge Mouwalawala, baza vraiment tellement belé à trouver na Cardozo Mamba Kletskabe ya Corino, na salué Bango, donc na salué Wagig. Si vous voulez bien mieux s'habiller, contactez Wagi Guillaume en boutique. Rio, émission ici, mais Limbisanga. Batobe balobaka menenga tout biloko na bossa na toujours. Balobi wenge BCBG dans l'ensemble, tant vous êtes ensemble. Papa Chéri Zaki président mais azaki na monde traité avant de diriger té. Donc azaki kaka étiquette président. Yo na poser une question parce que vous avez kalori masula wenge bien. Parce que nga azaki na 4x4 té. Nga azaki na wenge BCBG. Il y a Papa Chéri. Il y a 4x4. Bango, mais que soit ne concerné. En tout cas, merci beaucoup Rio, merci beaucoup. Tokomina Suka, vraiment merci na Joël Basunda na États-Unis. Bamote, au petit numéro de téléphone. Numéro de téléphone na pesa. On va dire la repos la deuxième fois donc 98 85 26 63. Donc numéro de téléphone yangwana. Donc honorable Ekofo. Hein, donc na pesa mbote place Uzali. Na pesi pembote na le tsunami Edi Lumbe na pesi mbote batunyoso to pesa mbote bat malamu basa Abedachou Eric Mandala millionnaire Eric Mandala na pesi pembote to ta ko beta pena na cité du fleuve na anniversaire à papa na bango les millionnaires Eric Mandala na pesi mbote place Zali. Voilà donc je vous aime bien Sodio Kinzonzi mono ateka kangu batateka kandunda ti yebnaka Magamou Tali Chombo na Chombo, Sodio Kinzonzi, le presse d'Angola, la PSMBO te place à l'hiver, n'a Miki, maître Miki, na Luanda, Massananga di Kando Maboko Bank, la PSMBO te place à Zali. Voilà quoi. Merci Rio, merci Nate de Tendai Maboko Bank, Maboko Cash, Joël Basunda, na États-Unis, merci na Pelka Obama Zité à Malili, agence Pali, agence Yakitoko, Blondine qui là na Paris, Élysée Madiam, P Magima Sakana Bruxelles, P merci na les boss Keke, Carré Club, Christian Matondo, Moïse Samnani, Poche Muzindo, patron FSA, Metro Bar, merci Namino Tubolinga, Sam Kazadi, Arnaud Mandala, un bon tonton, P Nathalie Job Wenda Sperinto,
Ali Karim, le patron des 360, Sam Kazadi, le nécessaire, na Facebook Bomoninga, na États-Unis, une grande dame, Joël Basunda, Arnaud Mandala, Eric Mandala, merci et à la prochaine. La mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.